sur RD Congo Info, tout le monde est d'accord. Mon boss à l'Obaka, tout le monde est d'accord, rien à commenter, rien à dire. En tout cas, je vous signale déjà, j'ai dû. Namona ki moma solonde bene ko kende en tout cas pesa nga pasi na décida ki lelo nga mokolora de la presse na kita na fel na bande ko biso bazawa na mikona mi to tande ni ba vivre ndeni ba fêter ndeni ba to comparer par rapport ya bino bozali banda na bango baza awa ndeni ni bona ne elekela biso. Déjà je vais faire mon entrée dans zo kota déjà pona natala bande so bonjour yaya na yo tala OK wapi Landangai. Voilà, oyo ezali esika bande on a biso bavandaka en tout cas. Na moni responsable azali awa. Bonjour papa. Pesa na tabisco. Joyeux Noël. Merci à vous autant. On a coco vanda non? Oui, oui. OK. Voilà, tokoti na kati to moni bande konde bavandi. Bana poto, bana kin, bana Congo RDC en tout cas. Totel non likambo en tout cas ce que tout un thème na yo mona ngeza wana na se écran na yo obenga biso et salama bio sur sa famille. Avant de commencer mon émission, je tiens à saluer mon boss qui est mon patron César Ngadi Klebo a toujours rien à dire mon boy à saluer mon kiné vient lelo mabe na remercier sous ma grande sœur chérie Dani Bokombe, tsunami de la presse, na saluer mes parents, famille Ngonde Bengala Mete autrement dit fille vierge. En tout cas papa toko bandama sur na biso ko se présenter pour na bande ko ba na biso ba na orphelinat to ye na naza responsable ba na ko se prendre peut-être na kombo et tout. Oui, nga naza monsieur Lando Justin Lufungula naza assistant social na kata structure ezo ko héberger ba en situation difficile. Et structure est représentée par il y a madame Odile Mabanza. Je crois à na bisoté mais Moutazo Sime permanence ainsi ni jour et nuit. Je crois qu'ils allaient na bandeko mususu. Donc c'est l'assistant social en chef. Et de na lobby que justement nous sommes une association de mamans cadreuses au babengi en sigle AMEMA. Donc nous hébergeons des enfants en situation difficile, des enfants orphelins, des enfants abandonnés et donc tous les quatre catégories des enfants. Et l'écriture a été créée justement le 25 décembre 1998. C'est la date de création de notre écriture. Voilà un peu ce que je peux. D'accord, merci papa. Toko yeba vraiment ni ne poussa kiyo on dit makoya ko vanda na bana o comment ko encadrer bon ni pe ni sala kiyo tout à. Oui, justement naza mutu moko na komela kiawa na nzela ya demande d'emploi. Initiative, c'était pour des mamans. Alors, maman wana ba comment na maman moko ba que non, il nous faut un homme oyo akosunga biso pona musala oyo ekinde liboso. Et nazalaki mutu moko na bana kotanga, tasalaki beti du moko développement communautaire. Naki ko passer stage nanga awa. Après stage na beta makipe komona ndenge ba mama o ba banda ko évoluer na situation ya bana puisque bazaki na difficulté à scolarité ainsi de suite. Comme Mananga Awa, il faut créer un centre de rattrapage scolaire. Et de deux, tout le camina les voies et moyens, nous devons organiser service oyo en fait qu'à la longue, bana va se retrouver justement dans leur famille biologique. Oyo baza que nous va se retrouver dans la famille biologique na bangote et nous allons voir to rendre bango moko ba responsable et capable. Donc voilà et le que pousser ngaina travailler na ba maman kozala la service à Banao. D'accord, merci papa Toyokio. En tout cas, papa andimi ko yo fa na bana poto bo landa. En tout cas ça la bien so bo benga botinda ni fils que pona bana 50 francs na yo zo boaka. Ata bilamba na peut-être yo mona ki obi ben bébé na nga randi bébé na nga ben mama Winnie ma pomba lobaka ya Davina sonde ko lata te. En tout cas bomba pona bana o bazawa Francis tika ba bilamba na pona bana o e sala bien. Papa toko ye basiko o sala ndeni pona zo bana o kutana na bango wa ba ko tika bango explique biso na so sala ndeni. Oui, merci pour na mutuna na yo. Biso bana oyo tolukaka bango te. Bana o ba komela biso ndengeni. Nous avons la police. Nous avons ba mama ya église. N'importe quelle église. Des gens de bonne volonté m'ont dit que non. Zoa loko la talandenge bavandi âge ya 8 ans, 6 ans. Mona babwa ki na balabala. Oko mona moboti penza za moboti eko sala epasi
azwi mwana wana aleki mbala moko na commune ntango akoleka na commune maintenant service ya affaires sociales akosala PV de garde provisoire ayeli biso mwana comme ça biso tozwi mwana to placé na hébergement. Merci. Mais malgré les conditions où vivre non pour bana ceux qui siko mutu moi iso petit kabana vous êtes d'accord ya bana? En tout cas pour le moment na lobby non. Non pour nini un nazana partenaire te. Partenaire azate tozana partenaire te de deux scolarité na bango ezana nous bien suivi te. Tozana difficulté alimentation na bango. Donc quand même habillement nyoso tourana. Donc ezabiloko ezoko sala biso penza que nous toka kozala bloqué na ko continuer o eza mosala na biso. Ko qui papa ndinga répondre na ba question na biso et pesinga pasi en tout cas comme on a bana oyo lelo ba ko vivre peut-être ba condition mo bakana te un jour yo mama yo papa obota mwana okendo bwaka na fulu bwaka ye bisiko mwana koki olala mais c'est pas bien comme ça ba o misusu baza ba parents peut-être baza pe kuna poto ba misusu baza ataka na kina azara place moko bien liaka bien vendre bien mais azo mwana na ye abwaka na ye ni ayoka ta mutema passe te ke mwana ngake conseil azo vivre na azo liani azo lala wapi pe ça nga passe mingi mwana âge peut-être food market no akindate money shop no akindate tata shawarma o nana liate bana boito so secret ya 500 francs ye moko nana melate po ni baza ebele papa me volonté ko sunga bango ezali mais makoki ezati bana oba ozanga blamba olata bana oba ozanga biwa olia volonté muta ko vana bango esika ko vana bango malgré ça mukie mo baza je vous signale baza 50 tel espace onde tozali bana 50 bobo olala nini ba olia nini ko malade na bango bana nde ba olala na ba condition mabe e kozele bo ba malade causer makambo belé bah avant grand monsieur de Paris na lingayo ça l'homme de la foi l'homme des actes so seulement un pas pour na bana oyo ça la bien famille ngonde so bo signaler pour na bana oyo ça bien bana poto mo babolanda nga davina so signaler pour na bana oyo ça bien wini mapombo so signaler pour na bana en tout cas et ko sola et ça la bien makasi et ça la bien papa nazongeli yo oko est-ce que banda on dima ko zana bana oyo mo ba visite mo ba aide tout ya kabe. Bon oui banda na zana kati na esika toloba ke bon ngana ko benga ngo aide te mena ko benga ba assistance puisque ba ya ka ko assister bino bon en tout cas biso apparemment tout ça ne le côté mais ezana maman mo ko benga na téléphone alobaki akoya akolamba biloko na ye aye nango awali ensemble na bana. Donc moni yangonde moi ba aide moko wana nde komela kabiso. Alors ce qui peut muta koya que non apporter chassa suka le parti que la bana aya tikeli biso akena. Donc voilà un peu ndenge to ko pona ko tanga na bango bango nyose belé boy. Na moni ta salwa na moni ba na kati kuna. Baba on eza pona ko tanga sa bango peut-être ndé bino boza limité to il faut ko suffit ko continuer ba classe mlem ba ko sandini. Oui, biso to pesi to sali première pas. Na niveau primaire, bana baza encadré pa inabiso. Je crois tozana batu basala ba formation bazwa nini baza ba pédagogue et tozana les deux salles où ils permettent biso pour une activité à rattrapage scolaire. Na kati ya rattrapage scolaire, ils ont permettre biso seulement dans 3 ans. Admettez tozana bana mususu baza na 8 ans. Amoni ke abandi école primaire na retard. Ce qui biso to récupérer dans 3 ans wana akoko rejoindre baninga na ye oyo azan école normale. Donc voilà, les deux salles les autres permettent que biso pour une éducation non formelle, il y a bana auto zoko héberger. Mais ce qui a sali ENAFEP examen il y a fin d'études primaires. Ce qui moi na réussir, maintenant tu reluka les voies et moyens orienter une école secondaire. Bon école secondaire peut toujours la possibilité soit tellement yo moko pesikoza, tu relubaka non voilà, et zo senga biso soit moi ba $20 moko boye moi nini moko boye et permettre pour na bana oyo bakoka kotanga. Donc et puis négociation na ba chef d'établissement pour na bana bakoka kozala déranger. Mais au lobby des salles de classe pour un rattrapage mais peut-être les niveau par niveau non faut moi la première azali deuxième 3 et tout ce que bon nyonso moi attention ya comme na age pas ko zo makama 4e muso pas ko zo makama école gardien ce que ça ndi batanga bon ce jour moko bo sala ndi. Non, là je n'ai pas précisé. Na ngina loba boye bien na pesa éclaircissement. Tous en a 2 salles. Na 2 salles, tout le but que na niveau rattrapage tous a autorisé de fonctionner 3 niveaux. Donc le niveau 1, donc ils ont englobé moi na ya première na deuxième primaire. Niveau 2, ils ont englobé ba na ya 3e et 4e primaire.
et tous à niveau 3, 5e et 6e, avec un programme d'éducation non formelle à l'État. Donc nous avons un programme, Bapé Sabiso, yango to applique pour na koyeba ko encadrer bana oyo. Les niveaux 1 et le niveau 2, bango ba fonctionner avant midi, et le niveau 3, bango ba fonctionner après midi. Donc voilà. Maintenant pour la malade na bango ko bela pour beaucoup vendre peut-être beaucoup les gens des difficultés excusez-moi peut-être pour un terme mais des à la bam qui est bazara mingi peut-être ko yakina moyi alobi ne pete na butu fièvre makasi siko mbongo na maboko bo na place mo hôpital mo boité et bandima bino peut-être sur le camp malade et brisque ou bakoko faire soigner et puis ba maman bon aussi ma. Bon justement tous là qui na contrat moko na hôpital service hygiène awa mais pour le moment concret katanaki kaka bongo pona nini toza penza na ba moyens financiers té toza ko na ba dette moko photo futa d'ici décembre oyo je crois au moins on a parmi bana bavandi on a bana mibale bazana ba signe moko penza ya maigrissement moko makasi donc voilà toza na dette le photo zongo sona concret pona ba bana so nini mususu mo to sala ngo ezate difficulté gradi bendela no mwana o en tout cas bande ko bota mwana o piande ngazali Santa mwana oske mwana aza ajini papa to ko ba ajine azana 8 ans donc azana retard en croissance et azana mwana moko komi a pas même une année kotala aja mwana akomi a pas même une année bonde ko ne ko zana ajini ye 7 ans ye 8 ans et 7 ans bana santé te bande onangai no linga na te ota émission au capo finga peut-être fi on a 100% pour lui qui le ba mingi ngato finga c'est nga disandi minga j'ai pas le choix moi mais no linga kota na yo ezate pona ko insulter to pona finga ni ngo bola kasani yem dakasa kabela bongo kabela mutu abota mana ngo je vous dis ata bota mana ko kabate mais so moni ke muto souffre mais quand on ko apprendre ko kaba hein so pesi monde papa comment na ko ba comment ne oui kombo ya comment bonjour ya comment ne Pambani, ozo kabiente eh? Pambani nani? Pambani Jafet. Pambani Jafet bande ko pambana ko ana ko lobate. Mais nzamba osunga nzamba tika o ayete ngana ebi mwana za pona ba mama nyonso pona ba papa nyonso. Po ni pambani roza ra pona papa excusez po ni pambani akoza ka mona papa Justin. Foza mona aza mona hors de la presse, foza mona gradi mouya Montréal. La tête très bien faite quand le bakama na passé mbouy ange pamba na rosa mona sa leka sara mukia de o tikele ça les moi bien pamba na azan de batnyo sono ko yani a kana ngotin eza ba circonstance à la vie peut-être maman na yenda causa problème oyo yenge ça pamba na ayo kombo nani Kimbang na o prière kimbangiste Kimbang Joël payé yo bana la mkolieni mwana alieti matro Kimbangu Joël na lete banda la muki mais yo so na kina cuisine no mona basane biloko bwaki so na kina simanda kuna no mona bafufu ko batino ba muso simba na o simba to bwaki ko sunga mutu fo otongele immeuble te ata ya muki un petit rien na so zana wana oyo pesa e ça pambanya lia e ça la Kimbangu alia e ça no ka te pos o sunga mutu fo yele ba milio bani même peut-être nga moyen financier bo so na kokate assistance na déjà on a ça déjà pas hein ko sunga mutu za bandenge bele en tout cas gradi mouya na biko na bambongo sunga bana o Kelly sunga mwana o César ngadi mabo sunga en tout cas et ça la bien ce qu'il est ngonde la fille d'Europe so sunga mwana o et ça bien en tout cas papa to zongi yo sunga mukie oko yebisa biso sko pona ko ova na bana oyo en tout cas ba caprice na bango moi mosoko pas bon peut-être ba bergerie à lire mais maman kufi batata moi c'est banane ba boaki alaye awa ayo kutesko na condition mo peut-être kolia mba moko na journée tant sous l'eau sur boulay linga rolia l'eau sur boulay été oh na kina benga awa ba bando benga extra clair dans l'eau aussi comme futa mbilo tina mungu sa épice ka bongo kova na bango no bongo ba caprice na bango yebsanga no ça la ondine bon kovanda na bana na biki so za mututé so za motema to kokate moko ba ko manifester ba carence ya refi obengi olobi non Kimbangu yaka a défaut ko mona asali sembla lokola zo kayote et yo comprendre que ayo kine yo ayo kinga peut-être to kozonga na mwa banini accompagnement psychosocial aboyi pona nini tango mususu amele kaka buyi ezanga lipa akomi na place wana te ok nga na pesi au moyena onga na zanango bamilika potopoto wa pamba soit bamili potopoto na lipa 100 francs mais peut-être y a pas y azala qui soit disons que oyazaki na
na milieu ouvert to benga bana bavanda na balabala milieu ouvert mwana avandi na milieu ouvert zwa lokola kaya mpambani avandi na milieu ouvert to yebi ba moite omoni ke tango ko ya mena abiso nto pese moi discipline moko boyi pambani sikoyo alobi te nga kuna na bande ko lia à tout moment à chaque heure nazo lia mena awe komi après 4 heures du temps ba pese nga mo eloko moko eza penza consistante ozomona te ke non e ko pesa bien te alors sikoyo okomona sikoyo soit a ko manifester banini moko ya donc ba méchanceté moko boye oko comprendre te er moko omona a ko manifester ba ka moko de viol amike pardon de vol amike mike et par là maintenant yo moyo que l'agressivité obeta yo bio ça la maltraitance c'est ça puisque a outil na maltraitance maintenant ce que yo ko ça la to chérité enfin on remet créer nanzela donc à niveau donc omoni moi biloko wana des fois pe omona asubika kabongwa adimetone ti lobby moi geste moko ka na baninga mike mwana azui ji ameli ji 2 fois ok ji wana peut-être que sengela kita melango na donc na niveau wana na quantité wana maintenant tant walali on ne sait pas ni neleki il a fait pipi au lit mwana subi bon tant ko yasiko lobby ba yaya basali moi suivité comment te que ça la moi passe et ça moi mais yo siko tellement oza déjà du domaine okozala na maîtrise ya koyeba. Merci papa. En tout cas, tout ça là, moi tour bon mon bisika ban Joël la ka bisika kimbango la bon mon bisika ban ba ça ba besoin na bango bon mon la condition ban ba vivre en tout cas ils a pas si c'est pas bien. Na mboka na biso Congo tout ça na ba mécène bato mbongo bazali libanda pe mutu so akinane poto kala na kin azata na moto tindela ta 1 franc oti. Mais so talingai l'horreur de la presse internet bisika RD Congo info moninga et ça la tout bien. Ozuta numéro na ngande ba otia wana obengi ngana za musika tena papa na benda ndo kita isika nyonso oyo eveneme ezali isika nyonso oyo makama mawa esengo ezali na ndo kokita lelo toketa na loba na ganga te na silika te mais na tension mo normal lelo to ezali kamba yesengo tina na sa ndebi no bolinga wana lelo zakali kamba ota paso ba nyonso ba mona awa en tout cas so moye ezala na sing na réalisateur na ngai to tele moment mukie to zozo mo ba image to ta ndenge pamba na lala ka to ta esika pamba na asela ba besoin na ye yo oyo na ndaku na yo ma o vivra très bien vraiment yo ta siko kredi mu ya pusana awa na bakoni mabanga nzungu bali basa mwelo ko bana balia na moni mwana na ke banda tongo lienini akoka pas même ko répondre ngana comprendre qui est azak aliété et si ça qui est vraiment makasi ko répondre botala so bozale abongo boka peut-être na odeur so la emilinga ozo bimisa lo songo yo to boîte à tomate moko mais bana baza 50 je vous dis 50 bana baza 50 enfants plutôt bana ba oliende ni fufona nganga eza mukie kokata eza en tout cas eza insuffisant gradi so moye zali ozubendi to bimito ya bisika bana basala ba besoin na bango oh c'est quoi ça ta bana bisika ba mila mai vraiment dala bana ba mila mai sika boye muto sunga bango aposa muto sunga bango azali mais il est pas bon na trop kozwa bana po alobi basungaka na bango yete na minti oh soki eza suna mwana mobe babwaki akokende kovanda wapi po bato sunga bazati en tout cas c'est vraiment choquant c'est pas bien. Esika bana balalaka Wakabula ok nous avons des limes de mousse babaya yangoyo oto to bando ko to ba mbeto etage yangoyo bana baleke belé ba mousse de sikuna mousse ezati siku akolala ndenge nini butala awa
au chambre mibali eh papa est-ce que ba mibali ba olala tout le monde a chambre basi 50 dans le balabino 50 bana bazali yao mais place na bango olala na mo njeza muki apo na ba fille non eza permanence ya père éducateur na justement permanence ya éducateur azo sala permanent na responsable na bango soki éducateur azata ko kopesa biso rapport na bakiti bomoni eza wana ezo permettre moi location ne fils que 100 francs pour na bako kozwa sukali ainsi de suite pour na kolia papa en tout cas bandeko balandi tozu occasion car ya koya a le 24 ko sunga bon peut-être lelo mo tila bango mongo ezate mo sunga bango ezate pour dire comme le 25 eza moi pas si mais ce qui le 25 na tongo ti ata vote comme le 1er janvier bana oboyo zotan bazo na otika bango ne fils que na so obotindi ton yo otika bango en tout cas et ça va bien bon papa Justin on comprendre que RD Congo Info eza site moko ya ba pro et la maka et tout papa toza puis au bureau ya justement toza na kati ya bureau toza na bureau je crois bomoni ba document na biso ezali ndenge na wata koloba ke toza na ba rapport ba pesi biso admettons que ba no tolobi ke ba uti pa na biso te mais ba uti na commune ba uti na la police toza na ba PV na biso oyo ezo permettre biso pona ko garder ba histoire to ba dossier ya bana oyo donc toza na kati ya bureau na biso malgré bomoni yango ndenge za mais tozo pe na difficulté ya équipement ya bureau hein ba kiti tout ça ainsi de suite. D'accord, merci papa. Chambre basi ngoyo papa. Oui, wana ya basi. Kadi mu yo kota tota en tout cas l'autre visiter. Kota là-bas ba jeune fille na monja 7 jeunes filles awa mais bino mo bokresonner ba basi 7. Ah bon là ndeni. En tout cas, ils a pas si mingi, c'est regrettable. Merci. Grady Mouya, toujours présent, Warubo Yayo, mon réalisateur. Non, regretté Mingi, pour Bablo Raboye, na 100% polémique, 100% vérité, 100% social aussi. Nous avons raté pour notre polémique. Polémique n'est pas dans le bas qui est raté pour notre polémique, mon loyal, disons. Donc, tout le monde est important, c'est réalité pour la vérité. Comme ça, vérité, le roi Al-Kamwa, le soum, le roi Sondénini, 100% polémique, 100% vérité, 100% social. Donc, RD Congo Info, 100% social. La minute est jouée un rôle à 100% social. La mine sur le kosunga toye vraiment te soba mobali oyo azo donki azo ebate rido eza polele nazo mona ye bolole mobali oyo vraiment banda bimaki banda tongo kiba ozo dongeni ozo kende wapi pesa na mbo. Il fallait le rôter, il fallait te fêter. Faut te faire. Aussi mis le colo. Membre, aussi membre supérieur. Voilà le colo. Oni. Oh, cadeau n'a même pas. C'est Bella TV. C'est Bella. Au mono, le molinga kanda. C'est Bella. Na sepeliko. Esa ani. C'est Bella TV, retourne ça, you compatriote solo. Je vais en gagner. Combattante, nous autres, la bilogue à England. Nous autres, la bilogue à France. Nous autres, la bilogue à Amérique. Mais combattante solo, faut te rappeler déjà un boc. Oh, parce que na sepeli. Notre compatriote, na ilio. Na sepeli vraiment. Ngadios, na sepeli TV. Kande sili. Éviter. Donc imbonga bana kutu ke no mela na yo lisi. Ah na kamela. Ke no mela. Kota pa. Yaka to kota se. Mobali na nga yaka. Va. Merci bandeko balandi to uti na kati total esika bana balambaka bisika basala ba besoin na bango esika balalaka total position na bango ndenge zaleli en tout cas condition pour vivre za moi passe mingi na papa Justin koki to comme na suka ya 100% social na biso okoko loba moi likamo boy pona bat botala yo soki pe mozo pesa numéro na contact pour ça la bien peut-être ko leka ko benga numéro na ba mona mo mulai na ba leka direct pa na moko soko loba ni na bat botala. Oui. Napesi bino nanu merci. Je crois bomoni esika bana bazovanda bomoni ndenge centre ezali pour le moment. Cela vous dit que non centre vraiment azana ba besoin azana ba difficulté moko makasi
mpona résoudre baproblème ya bana ndenge bozomona. Tokoti na cuisine bomoni toza na équipement kutu te nyonso ebeba tokoka soki kosomba makala te lelo saki ya makala eza na combien et les $20 wana soki mpona nasomba makala bongo bana bakolia nini. Donc eza mwa moke pasi, donc il faut tokeka na système ya bakoni. Toza mpe na difficulté ya câble, tozalaki na courant mais boyebi ndenge bakomana bango koyiba câble ya malamu ekenda. Tokosala nini, toza na nini moko ya rechu eza wana moye tosala yango eza te mpona nini, toza na courant te. Donc difficulté toza nango makasi yango wana lisusu et de insuffisance ya bamousse. Toza na balime tozo kozanga bamousse. Alors tozo koluka kaka na mutu nyonso tu ya bonne volonté, mutu nyonso tu atutami ndenge amoni. En tout cas molobeli na biso aye kolobela aye kolotala et puis apesa bilili oyo comme on a vraiment que structure amema ezo ko fonctionner ndenge nini. Vraiment azala motema wana ya pire pona kosunga bana oyeza kudunga te. Oui, pour l'effectif, tu as vu que baza 50. Mais c'est 50, tu as combien baza permanent 15. Alors, wana mususu tu atindi kende pa mama boye ape sabiso loso. Donc tozo prévoir pendant lobby to yebité. Wana mususu tindi kende na côté Sekomaf. Non, mama Germaine ape sabiso ndunda. Donc tozo prévoir que lobby bana baza la penza déranger te. Donc moni moye to ko bomba bana ndengwana isate. Donc voilà un peu problème na biso. Oui, en tout cas, la souhaité bino liboso joyeux Noël et puis la pesi bino ba ve moko ya malamu à vivre année 2016 année moko vraiment ya prospérité pour nanga na koko loba pour na bino et na pesi bino contact na biso eza 081 061 39 57 mosusu eza 081 14 44 843. Donc on a ce bobengi biso toza permanent bokozwa biso ndenge tozo sala musala. Donc bozala motema ko funga bosunga biso e kozala pe malamu mingi musala oyo esuka kaka wate mais to changer pe ba qualité ya musala to tia pe ba éducateur ou ba éducatrice moko o ba sa compétent ya ko sala musala oyo. Donc voilà eloko na kokoloba. Merci Papa Justin, merci beaucoup Papa. Donc comme na souka ya 100% social, 100% polémique, 100% vérité na bino. En tout cas, na pesi batu nyonso merci au occasion ya kolanda image yo. En tout cas, bo souka na kolanda ka te bo ça moi geste moko ça la bien. Tala ba fête, on va pas fête tant aux en classe bando benga na boyebi après janvier après décembre ndenge ko benga na zara na école. En tout cas, ça la bien so bo ça moi geste. Wana na pesi na mon boss muto ça Christelle Kakuta l'horreur de la presse Zala na taille yemo benga mikolo à la taille nino yo et ça dans le bateau pour la polémique yemo yebi mon boss César ngadi Clébo toujours l'homme de parole mais ma grande sœur chérie Dani Boko me Tsunami Laetitia Ngonde la grande sœur Christelle yayoza la grande dame de Paris yebi Beangala Mete ma jumelle lettre M autrement dit Mosika Nankolo Sarah Mukiadi Winnie Mapombo maman na Davina Sondi wa robo na kata Bruxelles la salle pays na pesi ba tumbo tembo ma famille je vous salue je vous dis merci en tout cas bye bye nous avons arrivé à la fin.